Ziba TV, Ziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. Pour biso beto nga loba vérité ko sa teke tsabe nga sankara benga muteki ba Thomson. Oso comprendre abela malade ndeke. Oso comprendre et bana monde entier te ba désordre mo inutile. Comme na robino. Ah, nazo na na moninga bana azola na moninga. Ba keta nga ba commentaire muyi bien ça. Les voleurs mannequins. Robino mannequin. Les voleurs mannequins. Robino mannequin. Celui qui est le plus asiatique, c'est vrai? Oui. Ah ouais? Après? Depuis c'est vrai? C'est Wanda Lukuta. Allez, Lukuta. Donc, sur le roi de la forêt, ils ont un droit d'auteur, on a un droit voisin. Dans une lieu, un droit voisin, on a au calme. Donc, on va dire, vous avez vraiment mon auteur, vous avez des pitcha, vous avez le roi Ngazata. Bon problème, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a optique? Yo tonga na antenne vie. Non, yo ça na problème te, il pose mutu wanga. Motonga ndima yo tonga moninga. Bon, oya tonga te abambanga libanga. Merci. Oyo atonga te abambanga libanga. Na lelo na moni ba concert surtout ba ndeko na biso kota rap, hein? Ba même musique urbaine. Talande ba solidaire. Au moins un concert moko peut-être ya Guess Mawete. Baza ebele. Mais côté na biso na yebite côté na biso et le réseau bon ma biso kotimba. Na bengi sentel na concert à des prix abandonné sa batune kas. Ne na okena na kas na ke matisa makam. Ozoma place to bebana. Ah oui. Obengi sibena ndeko no yaka to beto afandi alune gas. Na kewana. Na ke tombola concert na yete. Ayo pe tango koyoka yo pe nga pe na côté na ngande na bengi so bikas na bengi sende po yo bikara tamona tamwa lumière. Ah oui. Lobby dernièrement na leki na ministère de culture et art na biso na tale longia ministère de culture et art et ça kindoki. Lokwa malewa nga na loba bien que papa chéri et danga na album nanga ton na bandi a changa poa. Parce que asir penanga na ko fana na baloyenge boy na ofinga papa chéri. Vous comprenez? Venez faire à Tchengapoua. Les vieux, yé, na ekiri na bango, na batu na bango. O ba mona ke depuis kaze lo côté na pe na considérer bango pe ba et lo côté. Parce que tout le monde a plus qu'à hériter na tout c'est la famille à Werason. Ça veut dire qu'il y a des premier fils à Wera, tout le fils à Wera. On na zabo mekechu, na premier fils, na dernier fils, na fils à katikati, na fils à moi likolo à katikati. Nga etali nga yite ce qui hérité qui fait ya wera yanga nini rajouter ah bien sûr ça va le voir jamais na zéro ça ngana qui n'a pas de gaz mais vas y temps bigo bon on a bien sauter parce que vous devez m'amener ka bawa bana balobi oh on a sauter bon ka bango moto to bana kanga babi to ko mwasi na mobali oh et puis plus nga nenzeli yango siko na tuna bango nazaka nzele par rapport à quoi Fabregas na oza nzele langati quoi Fabregas na oza nzele langati pana yi parce que vidéo ne sera avant ou après vidéo oui ça dans la chambre tout le monde a tout ramené à ma casse ça la haine est là attends il y aura les soirées mais on va comme ça mais après ah non jour na okeyemba ngana yemba ba soldat utwana et talingati soki ba toujours na boyaka 4 nga na oyemba nga matali nga te ba signa fort nga etali nga te soldat otamoto eza pe komba bato ya bino ba congolais ozalo yive na mara coste na koyembela bakiti nde ayemba ki na koyembela bango makasi omuto azobeta ndenge ya kokeleli so via koki bonga na sala suni na obaksani nzambe na conseil prochainement forcer les sous ya makambo balobi soko kwei mbala moko telema lisusu ya makambo ya vie tomoni lokola yoki otazofinga o petro tomoni lisusu abimisi nzembo na kongo ya kikola toza pe na concert opesa te parce que bato nyonso opesi mo baconcert baleki so bafingi bino toza so na concert opesa te toza kaka na baacte sikoyo osala ya pas de conseil mais toza na baanga oyo nyonso kaka leka afinga surtout kutani na mbiskat on a des actes à faire on n'a pas encore de concert na ça l'appelle ne mingi bande konanga ya wenge oyo tobetana bango série moko ok voilà et osala nga bien
so eza fête nanga esalanga bien so namoni bango nalobaki boye nakobanda critiquer baconcert ya bato mokolo nga na obeta parolier bozotala nga oyo emonike ye moto ayembaka assassin aleka aloba te nga ayembaka te nga na voler mannequin te nga na tikelaka nanga Fabregas nga nayembaka te nga na voler mannequin te épave nga na anzunzu moi bakonyo ezokelo lande na chaîne na bakonya moto lelo misene moko akei pa héritier te nayebi makambo wana pardon yaya pardon nabolanga yaya na time wata eza yanga eza ya ngai Villa Nova yanga camarade na aussi luka bango Congo Liziba TV, pour plus d'actualité, abonnez-vous. Voilà, Congo Liziba TV, merci d'avoir abonné tout pour l'émission de Bisso. La vérité à Nakati à Congo Liziba TV. Merci les sous na maman tout et au monde entier. Au c'est pas la rotara Kevin Panda le Ketchunabino. Merci surtout ma maman. Au partage l'émission nanga. Au toujours dans un boulot. Dans la là je vois encore mon sponsor Autozane Tilelo FBT Misalande FBT Zali transfert d'argent. Au bon partout dans le monde. Et nous, on a raté, on a 6h, on a 6h, on a 7h, on a 7h. Là, je vois encore aussi mauvais Kevin Kamusuna, na pêché à monter le Sikozali, on a vraiment Soro Meki, Nazawana, Kevin Kamusuna, na pêché au beauté. Sans oublier encore à mon papa, que j'aime beaucoup, papa Paul Fikipo, et na maman Nathalie Fikipo. Il y a Gisèle et Tati, maman Versace, c'est monté ma prince, Giglo Winner, tout ça et Zalawana. Je suis avec lui, il s'appelle Déplique Pomba. Aussi, temps et délai, tout le monde en a été. Maintenant, Pomba, son animal à poto, et comme un problème, on a sauté. Tout sur la plus, mon bébé, vraiment. Après, année, tout le monde a sauté. Mais il y a bien les lots pour tout sur la paysanne. Parce que la vie a vraiment recherché, tout le monde a été, assassin. Ouais. Pomba Body. Bien les Ketchou. Ah, bien habillé. Hein. Merci. Mais on va voir pour toi. Hein. Je suis exact. Ah oui, hein. Je suis exact. Bon, pour tout donc, on a bien sera pour na mamba boulot, mais plus Kinshasa. Ah oui. On a mo lemba na mikiliango. Kinshasa ne makambo ne pesa ba inspiration, ba mambo belé quoi. Donc qui n'est là vraiment berceau, il y a musique na biso. Ah oui. Ouais. D'abord, félicitations. Merci. Tout ça, les autres pays, ça m'a pesé. Merci. Il y aura des plus. Ça qui est différent, c'est ça, penza. Ouais. Des plus gros, il y a des maraboués, n'a pas tant au pesa. Ouais. Nous avons évolué qui te surtout que sur la lande là qui est sur. Nous avons streamé côté, le côté, siga, ça va. Ouais. Ah, yo moro to ezana batwa. Tenganga moko. Ngando moninga boye biso apu ezate ko ministre moko boye za sima na biso député terrien. Ngamne nga mo be fort nga mo personnel na ba master nga wap na ba tunanga oyanga quoi. Ne tout ça là na bon ba makame plus les devers za nga mo. Ah oui. Ouais. C'est bon. L'homme assassin. Ouais, assassin. Il veut être un assassin. Assassin, ok. Assassin, ça qui te refort. Assassin, mon yo. Criminel à bolingo nanga yo. Moto aboma fina ngaye. Moto azongisa motema nanga ye. Mais assassin, mon yo. Yako tala victime na yo. Nego komisanga sera quartier. Milelo na yamba dona lela ngai na bina dona sepela mama ye me asasa monde ye yo criminel abolingo na ngai yo moto boma fina ngai Olivia boma fina ngai moto moto asokisa motema na ngai
boza wapie leta boza wapie bokangi ba criminel bokangi ba colonel merci. bokangi ba détourner Merci, Biziki. Eh. Félicitations, Penza. Merci parce que vraiment. ça, la rage Penza, na moni sur les réseaux sociaux, Ouais. ils ont ningisa Si, Penza. c'est makasi. Mais il y a une question moi elinga siko. Assassin, il y a une promotion makasi. Ouais. Pour ani. Bon, assassin sikoyo kutu tosala promotion nango te na kin malgré tout na yende ba censure maintenant to bimission officiellement te na Kinshasa. Et là on sepela bande ko na biso ya ba TikTok. Surtout ba TikToker na ba TikTokers ebele ba saleli yango o kutu na futa ki bango te. On a profité na émission na pour na singa bon ba merci ebele petite sœur na biso ye to pesa ke quand même pas ki mineur. To pesa ta moi 300 et ça allait bien. Il y a moi na muké. Ah oui. Ah quand même moi na muké et puis fingami tout na ba réseaux sociaux. Tout le monde qui est là quand ça la té, na mona ka ça la couper couture. To pesa moi 300 pour permettre et pas fouta ba classe à couper couture tout aider ka muké et ça suffisant mais na part na biso quand même to ça la quelque chose. En tout cas on a remercié ba tout le monde les que musique est constaté YouTube kala tozalaki mutako sombane ba vie. Babimi pe champion. Ah oui. Afandi pa FC bino ke ngana sala ba vie belé so challenge. Eze loko siko ba sombaka te. Ah oui. Pour fo mutu pena yo ki sentiment ya eloko ye moka sali na moment to komi na plus de 500 k. Ezali panangu bate. So tali puis et anzembu moko me batu bakaboli ba parti batu mususu baza côté ya l'état boza wapie basali côté ko na 100 000. Au petit na sala komi ba 60 k. O ngamo na sala ki lelo na soir to na 295. Donc ti soir déjà to kuma na 300 k. So associé on nyonso to kuma na ba 500 yo là ça que œuvre ce que ça bien. Ils a vraiment bien. Œuvre ce ça bien, ils a bien mais na zui c'est quoi moi différence moko boye na ba qu'il faut na landela ki penza. Bozaki ko goto biselo moko les inséparables. Les inséparables ouais. Yo na maïs Fabregas. Mais différence c'est ça makasi. Na assassin on a plus accro nango. Na éviter poser loko na yo moko. To je sais pas. Ils ont différents na les inséparables na monara oza na ba challenge na banzem obo sala na ye na collègue no Fabregas det penza o landa kango te oza vraiment dedans non si c'est to pomba oza penza dedans la quantité mais ils ont o vraiment assassin o pesa o côté si na te posa œuvre na yo moko normalement nyonso eza ba œuvre na biso banzem to chaki na les inséparables ngape na tcha banzem beaucoup na Fabregas pacha. Donc les inséparables les a hormis orchestre na biso. Ah oui. Au moins que Fabregas a bimi ça qui wenze bateka kamu ezi sagade olingi olingi yo mona mere cha moyele. Ozo comprendre. Ozo mona que na kati les inséparables et l'axi ba force na biso. Nde tozabo et tozaka les inséparables. Mais mutazana ba orchestre na respectif. On n'a jamais banzé moi les inséparables quoi jamais parce que dans linga on peut ba œuvre na biso. Donc félicitations à Fabregas na côté na pas sali côté pe pour soki ya kataki nzadi na pe côté na kati nzadi banga ba lo moni ke basangana ga pona elo côté tala lelo ba kabwani nzadi côté nzadi donc elo la ça pena force il y a des artistes voilà. Parce que les loba comédiens, tout ça l'on va challenge belé, bah venez m'aider. Tout ça l'on est belé. Mais moi on pas une différence c'est ça. Hein? Non ça c'est différent. Non ça c'est. Si quoi au moins ko sepela ya nzembo et comment si quoi ba fan. Ah oui. Et comment si quoi ba fan ba on ba juste rabiso. Pour nga pena na banzem par exemple so oche assassin par exemple na hymne national. Au moins qu'assassin na l'école hymne national malgré tout pe simba na. Mais au moins assassin asa likolo ya hymne national eza ndenge ba fan bango moko ba placera banzemu voilà merci to sur la mope bientôt la marambango est-ce que na otuna d'autres comme na
kumba na ba concert ebele ou tu betama na poto a oza parmi bato yo koza na ba concert plus ebele tout mona ki yo ya Ferregola tout mona ki yo ya avait na biso Hugo de la Forêt je sais pas ça cause la respect na éviter pourquoi ozala ba concert na so landeli le ketu ba vie na ba vie na ngami balé wana omona ki ba satela kaka plus de plus que respect parce que makambo ya la Kinshasa ba taxa de plus qu'impolité parce faut ba que de plus qu'à impolité mais de plus qu'à ya kande ko ajuster ba faire soko bungi en tout cas nga discipline ngeza obungi belé soko bungi 10 fois nga na obunga 1000 fois ako ya au-delà so moni ba vie na ngami balé les padres na les rois de la forêt ba pesra nga loboko parce que ba yebi nga longwa wenge musique maison mère na tika na nga ofinga na émission moko te o na finga les rois de la forêt yate puis jamais au monde a fait côté moko boy depuis la finga les padres ya na ngote jamais pour mon ba vie mususu nga na finga bango rien mais ce qui ndeb na moni ba côté wana batu na bango ba ni ba diminuer nga on s'est chargé na batu wana ti batu ba confondre te na ko yaka pas l'idée on va moyen na na ngo moko te so landeli te depuis avec poli bo so bo landeli afinga na o moka ba tango afinga kentel oh donc a yemoko batu susu wana bien en tout cas na zana batu nyonso bien yango moni ba vie na nga ba tchara na poa ba beng sanga lelo na betaki première partie ya ING Arena o po na batu susu eza Sony mais au mona ki eloko nini ebotelenga concert wana ya ING Arena akamni ne botele déplique lelo bato mosusu nano ba découvranga vraiment sur les scènes musicales te que puissance ya voix nanga à travers concert na ba découvrir que lelo bato ba ko découvrir les sous makambo les sous na Adidas Arena o ya des rois de la forêt nga na opesara ba vie nanga ba merci à trop na ba opportunité o ba pesinga yo. Ouais. Ma concert c'est ezaki choix bien comme on a vu na biso rason peut-être à dédicace mingi l'autre monde comment ba gaulois ba warrior tout monde ba villageois yo za banen nga eza toza ba fan te nga eza bato musique mone na belela ba musique quoi siko musique za ndenge nini atoza gaulois olinga musique atoza warrior olinga ka musique atoza villageois olinga ka musique nga fan personnel pena boena zanete mais mutu nyos obi to na eloko mona kati nzoto na biso o etrichaka te ya litoi ozano pena musicien na olinga kayete mais sora salika eloko ne ya bien ko buga no te litoi no e ko enregistrer ngo je me suis offanda oyembi on na baloyengo bi nayembi eloko ya intelite litoi ekosaka nango te motema nde eza na bapréférence mais litoi eyokaka nango bato nyonso yango biso topréféré na biso bafan ya litoi voilà donc mais rien n'empêche que moto akozala gaulois moto akozala mpe warrior moto akozala mpe villageois selon motema na ye me nga oyo nayebi na warrior na gaulois na villageois bango tout baokaka musique baokaka na bango ka musique comment on avait la dédicace qui tolingana to salisana bawa yo et ça là qui peut bien netinga eza nango yo zalaki na kati ya concert wana komona ke via dédicace comme je te yebaki par makambo ezalaki kendaki ezonga mais te comprendre te na ndulu ope ozalaki invité ozalaki mpe wana siko na éclairci yo soki eloko moko boye ntango abwakaki kombo par exemple ya bawarrior ezalaki avant kana matati moye babeli bawarrior mais ntango déplique aye mpe atieka micro banaye bayembaki bato nyonso bayembi na bango seke nga via bwaka x abwaka na y nga etalinga te mais ntango nayaki na tie micro fale bawarrior baba biso tokoyemba te po eza déplique ozo comprendre lokola bato bayembaki seke baza bamisikuwa litoi ekosaka te totikala biso bamakambo ya kolandaka bamakambo wana le roi de la forêt aza mokolo nga na ko obligé te asala abwaka dédicace oyo ye il faut abwaka nga mo nazalaki wana tolingana tosalisana abwaka yango te mais esalingi eloko te nga esalinonga rien nga neti nga personnellement esalinonga rien parce que na olinga te nakota na je ya bafanatique nga na nga nduliste
ngana se limité kaka bandenge babengisela nga na yembi na kei parce que guerre ya ba fan so yo nduliste comme okotango et comme mama mabe parce que lelo ba rankine belle soko landi bien eza makambo ya ba page na makambo ba fanatique au moins pena oloba nde to sa émission boy makambo so to oloba ba ke kata kata ba mélange ngo et bimi pe lokwa déplique aloba ki mabe moko pona mutu mo y mais soka na loba na nga mabeti nga pona nga ba dédicace ya les rois de la forêt eza les rois de la forêt mo mutu ça ba dédicace na voilà sur scène quand les même les rois de la forêt pas dédicace ba golo na concert au précédente ouais ça la qui en hôtel ouais ça la hôtel so wana photo na les rois de la forêt sur ça la qui en hôtel pour la nini na pena déplique les arrachants musique gars donc on a peu nani brigade il passe à la brigade passe à la qui ouais brigade passe à la bien comme on a oui ça la bien pour na kala on na kala ça la bien na on a toujours brigade azaka na ba force na ye on a ebela kaye na wenge musique maison en tout cas félicitations na Sarbati pour moni salwana pour na ningisa batu so bongo en tout cas fozala félicitations na Sarb. Depuis expliquez biso d'abord tant bozaki na toujours on question tant bozaki na wenge musique maison mère tant boyemba wana l'autre mona ekomi moi de trop parce que comme tout le monde qui brigade pe à salaire émission moko a déclaré qu'il va œuvre na ye tout le monde qui sous scellé yo pezo déclarer va œuvre na éviter banze bele boyemba na wera son ezala ki collaboration tout c'était comment idée wana oboyo kanela kana kati ya wenge musique maison mère parce que tout boyeba kana no tende ba sala rango parce que le comique mission pour mana présence mo fallait bo kabola ba pourcentage na ebité est-ce que banze boyemba na wenge musique maison mère depuis qu'à bénéficier à nango ti lelo je sais pas tout me campé ko sola na collaboration et ndenge nini bino na kati ya ba orchestre tant boya ka bo sola ba président parce que écoute ba chantage to ko question otunio il est vraiment makasi ya ba question zo cité ba maman na ba polémique na ba palin je sais pas ngane tinga banze mususu na chape na wenge ya banze munanga ouais vraiment banze munanga na chaîne na Werason ouais en tout cas biso tokutaki orchestre ndenge tambolelaka moi j'ai chanté il y a bien eza lelo to bénéficier au fait to bénéficier pembeni ya les rois de la forêt azaka na posture wana to bénéficier au fallait to bénéficier lelo banze mwange belenga mona de na sona ba 30 nzemu so 40 pona koma pena membre sa scène na sa file na zo pe mbongo nanga o ekotaka le reste wana na lingi vraiment teleke na kota parce que na ba débat yo peut-être zo lo ba bongo po yo oza très bien à les droits de la attends tout ça qui bien te tu comprends te pourquoi ça te que to biso pe to ngalo ba vérité pourquoi ça te que tu sais na Sankara benga muteki ba Thompson oso comprendre na bela malade ndeke oso comprendre et yeba na monde entier to sola qui bien c'est la famille lobi boko bebana lelo boko bongisa ça te que on loba boye pour te pour nga ba benga pe muteki ba Thompson et ça vérité et choquant grave to mais to zoata ko sola na Sankara na téléphone après to sola le quoi mikolo et le cas nango onga kasate botenga loba ba vérité mais c'était tout on t'expliquer biso non parce que et le la musique ça dit que yo pour été yo aux arabes musique au sera banzembo faut beau signer pour tout le monde qui na zo mo kisima René Soso ou ça qui na fallu pour pas mon qui a featuring avec Fali mais dans la chaîne a Fali qui na assassin ba c'est ma munyoso et contraire na ba ta obino bozo yemba c'est que ba exploiter bino to bien exploitation peut-être bon de tinga na ka ya wana ngana na uta ko sa filière na Sabam wana kuna bazwaka bon na bosani peut-être bato bako tala biso babi déplique à gafé kombo ko échapper nga genre na lingi na bando zo ba droit voisin bato bayebi makamba ba droit na rejoindre ba droit voisin ya ba participation nanga na kati ya wenge musique à maison mère na kati na ba partage za ke beli ezala kaka te droit d'auteur to son pour participer aux appels na ba droit na sur na ba droit voisin na kende na plus na ba droit voisin en tout cas ça on va kala mingi te donc banzembo na on a na wenge musique à maison mère na olela ba droit voisin est-ce que oui racine azo courant nango est-ce que ya ba droit voisin contre les rois de la forêt
akoka kuta oloba te wana eza badroit oyo ya participation ya voix ya moto na au sein ya nzembo moko boye c'est obligatoire et puis nayebi ke ntango naoloba le roi de la forêt ayebi ke bapeti ne mpe bakoli bane ocomprendre mwa makambo donc badroit voisin eza simple po tokena ndimi te te droit voisin zwa yango te wana lukuta mabe te nakosela le roi de la forêt makambo te moi banduliste tu baotalanga momo bato bayebi makambo badroit voisin o bayebi na bojeunesse kuna yo ozomemaka na terrain oyo bato baotalanga droit voisin bayebi parce que toyebi mama youtube nde ezalaka mamo ezalaka moto adeklare eloko na ye mpe yo seblo kuna mpo akomprendre depuis kango babiloko ne moko oyo wera fois azala courant nango biso yango siko nga nalobi boye nga lokola ekosimba te nga na kolia badroit voisin na nga droit voisin eza nini eza participation ya voix na yo na kati oza moto ya internet soto sisi émission kende vérifier droit voisin omona pena ke te même après donc moi droit voisin eza ndeni omoni atande nayemba na le padre nana droit ya droit voisin po voix na nga moto participer na kati nde nayemba na baya ya tout oyo nayemba na bango droit voisin oza na droit nango po eza voix na yo moto eza na kati vérifier pena so pena vérifier ozongela ngo au moins que déplique ana eza différence entre droit d'auteur na ba droit voisin nyonso eza ka ba droit oyo revenir donc so le roi de la forêt zo ba droit d'auteur nga la na droit voisin na lié ba droit voisin nga au calme poto kende na makambo yo be les mêmes so yambi brigade monique ba potana ki pona makambo wana mais lelo yo wana likola podium te beauté ya musique nde wana o photo lukaki bato basangana moni ba guerre toza nango eza ba bénéfice na biso te nga lelo na moni ba concert surtout ba ndeko na biso kota rap ba benga musique urbain tala nde ba solidaire au mona concert moko peut-être ya Guess Mawete baza ebele mais côté na biso na yebite côté na biso eloko ezoboma biso kotimba na bengi sentel na concert à des prix abando ebisa batune kasi nde na okena na kasi nake matisa makamu ozomwa place tobebana obengisi pena ndeko no yaka tobeta okaka afandi alindeni kasi nde nake wana yanake tombola concert na ye te yo mpe ntango koyoka yo mpe nga mpe na kote na nga nde nabengiso na bikasi nabengisi nde mpo yo yebi kaka tamona ta mwa lumière te donc tout ça na bamakambo mo ezanga motuna makolo mais tala bandeko na biso akota ba urbain oyo otikala omonaka jamais zakala basali na featuring na Guess Mawete omona bango okota zoloba nga na tie poids okotonga na sali bango te kitoko nde baza na bakozango te en tout cas c'est ça qui obileke tu eza nini eya nini makambo nyonso wana ezo revenir na mboka soki ozalaki mpena na mboka moko eza droit mboka ekenda ya kotengama te na moto azolia yo nzembo ye moko akokoka deja te tout oyo omoni elekelaka bacongolais eya mboka na biso toza biso mono toa droit te biso mono bacongolais mboka eya nyoka ozo comprendre po ata nde guitariste ndenge obeta boye ye mpe fo alia badroit na ye ya kobeta mais omoi mpe ye moti aza nayebi teke fo alia badroit na ye parce que nga motu nayebi na okose ozo comprendre ndenge eleka toa na ignorance mais yango nayebi soki toza na ignorance na vie makambo ebele toyebi te mpo mboka baklasse totangi awa balekisela biso ntango ya koyeba Christophe Colomb ozo comprendre kotanga bamakambo moko baamazonie baforat baamazonie epertibe mitu na biso nde na bona tanga Jeanne d'Arc siko nde nakoli boye Jeanne d'Arc na mutu na nga azosala nini na vie na nga natanga Jeanne d'Arc Buzoba mais peut-être Royaume Congo natanga ngo bien te omona Royaume Congo onayeba ta ke RDC bandaka ndenge batangisa biso ngo moke oka c'est lui qui a découvrir l'Amérique nani oyo on se comprend
mais biso moko en tout cas makambo nyonso ezouta na droiture ya mboka po lobi dernièrement naleki na ministère ya culture et art na biso natali elongi ya ministère ya culture et art ezaki ndoki lokwa malewa ya gambela en tout cas l'état ministère na biso ya culture ya botala nanu botongi banini babiloko ya politique ebele botongela biso mpe ministère na biso tokendaka ta tomonaka bote eza mboka ya musique bato bayebaka bamakambo na bango eloko mpe ezoboma usine mpe ya musique na kati ya Congo eza te yango toza kose débrouiller kaka boye voilà so na bandeko na bino baosala makelele wana baoloba kopesa bango conseil neti nini bakesele yo et les autres baolela bato wana bango oyo baosala boye nga nazoloba bango bon tozali da bamongole tozo comprendre tozali da bamongole donc tikalaka loko otimbi comme ça banda kotimba siko timba te likolo tianoka droit voisin tianoka droit voisin po tozali da bamongole loko siko totimbi to banda kotimba na biso place tobandeli kotimba Voilà, merci pour moyen kitoko yembaka bien. Mais pourquoi lelo na sali constamment génération na bino ya génération lelo ya ba musicien boye beaucoup mis trop parti pris. Ça veut dire que bon, letina na faire rigola. Les suranga les prix na petit à faire rigola. On a connu l'autre moyen vibrateur comme plus c'est fallait pourquoi. Je sais pas bon mais ma musique en gros par rapport le contraire ba moto ba banda ki bazalaka boye tu soutenir bango pourquoi et comme une génération na depuis na faire non ngane naza boye batso balandeli nga bien na ba émission na nga na changer maloba te nga na lobaka boye naza pona ba vie nyonso mais vie oyo akotendre nga pe loboko mais que tu au moins ta soto ju mwana moko ya 5 ans donc toi tu as 50 et à 2 ans toche to abiso mbaleti nga na gogoli yo pese bombo mwana na olanda nani lobi so amoni biso mbale alanda mutapesa ke bombo c'est normal nga na loba bien que papa chéri edanga na album nanga ton na bandi achanga poa parce que asir penanga na kofanda na baloyenge boy na ofinga papa chéri vous comprenez venanga faire achenga poa le roi de la forêt achenga poa mais na ofanda na baloyenge boy nga lobi naza pona ba vie nyonso mais ba vie kaka o na mona kake ba mona ke déplique pe asandoliste mais ba vie yé na ekiri na bango na batu na bango o ba mona ke déplique aze loko te nga pe na considérer bango pe ba eloko te je suis clair mais vieux o amona pena ke a déplique nga déplique a grand chanteur déplique pena banzembo ne salaka bien mais pourquoi pas n'attendre ba vieux na loboko nga so ba ata 50 vieux o ba tandanga loboko na ozana bango pe 50 mais naza awate est-ce que si on mona na leki na TV pour na fingala le padre bato te si on mona na leki pour na fingala le roi de la forêt bato te naza droit na ba principe nanga je respecte mes vieux oyo ba pesinga moi poids nazo respecter bango vieux era ko empêcher pe ba vieux mususu te ba vieux mususu pe ba moniki ba ko chaper des pliques poids na musala na ye baya naza baboka ko fungwa mais vieux pas ko respecter na nga te talinga te o fanda na yo na côté na yo nga pe na sa chemin na nga lobby za ya nzambe c'est tout ouais voilà c'est bien depuis les autres on au ranson à ce qu'on sala ba événement trop avec un musicien quand tout le monde a plus absence il y a des prix dans mon surtout des événements comme ba fête nandaku tu éviter pour naza mutamatala nati tezana yo katite ba benga côté yo zo la matala nde zo solo la et là biso ba benga yo zo matala nde zo so ya bité biloko plus il y a oui ranson comme ba fête à sala ka tout le monde a des prix pourquoi est-ce que on se rappelle il y a ba fête parce que tout le monde a plus qu'à hériter dans tout et ça la famille à Werason ça veut dire qu'il y a des premier fils à Wera tout le fils à Wera ngane na zabo lekechu na premier fils na dernier fils na fils à katikati na fils à moi likolo ya katikati nga etalinga yite na yaka okesa Wera te pona kenda ba fête fête ngana ba bengi ngate ngana kende tona oka jalousie ndenge ba invité héritier ngana oka jalousie pourquoi pour le nini nga lokoka ba bengi senga na dida sarida na c'est limité na nga wana o
naosala nga vie na nga soki héritier ke feti ya wera yanga nini jamais naza moto ya sentiment te ngai eza problème te ti lelo mpa alinga nga kaka soki naye nanga feti te elongo nanga eloko te nazali kaka nga motande mpa akendaki te bato baza ebele siko nga neti nga boye nakoyoka susi yani babengisi na bango moninga ake feti alinga siko deplike na fandi ake feti wana mpo aninga babengaki nga te nasiliki rien anga tuka basentiment inutile nazalaka nanga nango te soki opportunité pesameli moninga zala mpe motema ya kofungwama ke babengisi moninga na feti yeso babengisi te peut-être prochainement babengisa mpe nga nakena ya kolelalela boye rien nga mo mpe na osesa feti na nga feti ya tata mwasi na biso mpe eza kala mingi te na okende kuna kaka ngombe obalambe nini bato mosusu batumba po bilo ya feti kaka bamisgel ya biso mpe na feti ya tata mwasi na biso mangalula tokolia mpe kaka bongo tokomela eza fete ya le roi de la forêt soki babengi yo te ye mo le roi de la forêt aloba soki babengi yo te kozala presse ya kondima présente babengi moninga tobeteli maboko puis félicitation na Gladi pour na mariage voilà donc félicitations aussi na le roi de la forêt pour un artiste bataxa biso kaka bato moko ya buzoba me bomoni ke vi azobalisa eza baexemple ya bien ya kolanda voilà bato tunenga na tuna bino malgré bosanganaki na ya Fabregas mais bazwi ta miko baomonaka bino sauté parce que moto aza na makambo na ye kaka bawa banaye balobi bokomonana sauté kaka bango moko to tobanda kokangama babi tokomi mwasi na mobali et puis plus nga ne nzele yango siko natunaka bango nazalaka nzele par rapport à quoi Fabregas na kozala nzele elanga te toka nga nzele neka okosi olandi bacongolais leketu okosalaka rien okangami na moninga mwasi na mobali lelo sikomona bite tozane na baoccupation Fabregas ala baoccupation nga mpe na baoccupation bobandi so kolela ozomona na biso ntango tozomona biso nyonso Fabregas invité nga te tosolaau tozala tozali ne jour wana tofanda banda mama le 23h ti 4h du matin tokoyebisa bato te tofanda 23h ti 4h tokabwani mpena nini ntongo ebandi otala moto ake epa na ye parce que vidéo ne sera avant ou après vidéo oyo oyo ezalaka da chambre tomonaka wana te bama bavideo wana pardon awa te rien nga na ye oteka nzembo nga na ye oteka nanga rien yo neo avant séparé bato après avant te okosi nakosi lisusu omoni sikoyo ntango naboyi na koloba te nasepelisi yo oboyi lisusu yo ozala vrai na moto te yo ozala nga depuis tcha moto avrai lokola nga aza te problème te botoki esiko na optique yo tonga na te na vie problème te oza motu lokola nga motongaka ndima yotongaka moninga bon oyo atonga te abambanga libanga merci oyo atonga te abambanga libanga nakufa dans ces émissions de ça là ndako non ala mais la vie c'est compliqué hein consommateur danger non mais faut éviter kotonga c'est pas bien ye biso oza camouflage tika nonga na munoko bien te na koya kobimisa biloko ekopanza nawa matali kotonga moninga makasi osala enetilo yango lesivakable après atoki conseil eza problème te atoki conseil na yango nalobi appel promotion problème te yango diske esimbaki te oyo atonga ta bamanga libanga
na bato baotala biso oyo afanda na nzele ne baoloba likambo te babamanga mabanga te napesika exemple baolukelanga baproblème baboyanga pamba bakoboyanga akoboyanga pamba en plus ni église qui na marché yozo beta ne yakuto da rage rien telo te kolanda no bamambo wana te naluka ye moto nani po boyokana naluka moninga tekecu bakamusi eleka te nga nazinga nayebaka batolukana kasi nga nabolanga osepela te nde tokutana rien pomba osepela te mosesikisaka na video yango kosalaka na video mon ami oyo elekaka te makambo oyo tosolola tokodevola na tele te mais yango na ti tozalaki jour wana banda 20h 23h ti 4h donc c'est que ça va quoi ça va songi ebi songisenga en direct ya émission nzambe bombe mosu ezoya voilà, merci. Tu es content de dire mon rôle. Nous avons proposé tout ce que tu as passé. Hymne national. Yeah, mama, oh yeah, mama. Livre la bolingo, papa chekatani. Baye bazotanga bazokomprendre bolingo bien te naza masolala vopesinga sange moko ya nsima na bolingo nakotonga immeuble ndenge nini mama nakotonga immeuble ndenge nini pombae nakotonga immeuble ndenge nini mama songela munwe sekisa munwe songela moninga yakano kite kolela na ngai kozala hymne national na mboka ya bamureye soki oyete na motema bolingo santime kozala inacheve erike kitoko namoni makambo nano namona te me basalelanga motema nano bamona te bebe nanga mama ya kotala deplike sheri ya komonanga voilà musique ça va bien depuis le 21 février oui le 21 février vraiment bato bayoka bamélodie oyo et osala bien moni banzele oyo barata occasion omonanga ntan molai na tous les deux concerts on a otobeta baya le 21 février 2026 na Alhambra de Paris billetterie na biso eza en ligne na so boke kaka na bobeti Alhambra de Paris to boke na page na bapage nanga nyonso bakuta lien ya billetterie basomba po bazanga ebandaki déjà po bazanga événement ngani jour wana na okeyemba ngana yembanga basoldat otwana te etalinga te soki bato jour wana baoyata 4 nga na oyemba nga matalinga te nga etalinga te soldat otango te eza mpe kombo ya bato ya bino bacongolais oza no mundele te américain te bana bofandela kombo ya bato ya soldat nga etalinga te nakoyembela bakiti nakoyembela bango makasi nani rien omona concert nende ya vie na biso moto azobeta ndenge ya kokeleli so vie akoki bongo nga nasala suni na obakisa nini nzambe nanga comme conseil prochainement forcé lisusu eya makambo balobi soki okwei mbala moko telema lisusu eya makambo ya vide rien donc biso mpe tokobeta soki yango nalobi soki 2 personnes baoya tokobeta mais bato baya bakomona moment moko exceptionnel toana documentaire nasi yo oyebi
ba moment ya ba galère na passa. Ah oui. Oui bien très bien. Oza parmi baté kutu to ya pe ko interviewer pour ba to ça documentaire pena. Ya ba moment tout wana o na leka to projeter na écran. Ba tout vraiment ba ya jour wana et oza na somme. Voilà, et ça va sur mon question, est-ce que c'est vrai, Penza, na wenge musique à maison, mais bazora des plics pour à contrer Fali? Télé, mambo, oui. Na bien on dit. Oui, bah, ça reprend bah Fali. Bon, c'est problème t'es. Quand t'as pas vu? Problème t'es. Problème t'es. Est-ce que ça m'a bé? Ça on a wenge pour contrer Fali, on va aller na haute. Rien bah aussi. Est-ce que d'abord vous avez été en route dans Fali pour? T'es nanti. Na mona une fois na Bandal. Ah. Il a dit Bali. À mon avis. Na ebité. Italingate. Na comprendre fete. Na ebina fete. Ngano e bande. Ngane na mona ki. Ah. Na yeso amona nga na ebité. Ah. Tom tana misu na e. Na ebina nga. Na wemba lokwa yo ebaka. Nani? Wemba lokwa falo ebaka. Ah bon? So ils ont bon ma bête. Bon, est-ce qu'il faut chanter? Il faut chanter. Ah. Parce que bébé bouchou soit mbaloana. Ana swana yo. Nganga pe na tunika question. Bébé bouchou mbaloana. Ça to comprendre que na wenge bazwa yo pour contre Fali. Te bazwa nga pona nga. Ah. Pour zo wemba lokwa Fali. Te. Bazwa nga pona naza déplique. Na yemba na munoko na nga na tambula na makila na nga. Voilà. Ah. Bien. Le 21, au moment de l'absolu de 21, est-ce que peut-être au moins la génération comme les lots, on me marre musicien, on me marre. Na même déjà. Chitoye biba kima bango nyonso. Te bakima te natika bango. Na volonté na nga moko. Non, kota ambassade. Matali bango nga na ba mise na poto. Ke na ambassade kuna yole la conseil ebeta makaka. Et puis nango ya bisi bango ke biso to ke na ambassade. Biso to lobi bon. Nga na obeta kuna. Oui. Nga o mabilo ngane zo na nga esuti. Nga po muta gagner nga akende ka pa mundele, esa mundele botola mukanda. Pona ndima pena ke batu bana force baza. Akeka pa mundele no botola mukanda wana voilà. Mais au tika on a porté ça qui récompense ou c'était quoi d'abord? Oui, là il remet yo yebi makamboti. Bi souffrance, ba finga nga ba nduliste na nga na bazala ka na nga. Mais lelo est servi nga personne na concert mon na poto na facilité. So na ndule mon na poto lelo na facilité. Na batanya sto ba galère ona ba luka ba orchestre ya mielté. Vous comprenez? Ba luka ngote. Vous tanga pena sucre ba fanda na nga ka bololo ka bon. Est-ce que ton sucre pourquoi pas au ça peut battre avantage? C'est normal mais lelo pena za bien na se positionner bien. Étant dans la concert, dans la photo, dans l'avantage que dans quelques têtes, voilà. Ça veut dire que. Non, bêta. Là, des appels qui ont été visés, bimité, bakokanga. Moutou l'anglais a troublé tes morales toujours au zénith. Donc, on a aussi battu le 21 février. Ma mère, Baya vraiment. On savourer la bonne musique. Ce concert il y a pour déjà bénéfique pour naïo, tu as aux zéno kakapo, au monde a mis ça au bêta na. Tu as au bêta, pour son ando bêta pour na batu, mais kala et bandi le thème en baba concert et bandi tout ça la taba 3 ans. Bison de concert et batu ba pour ba produire nga. Yango na au bêta. Ndenge mo pete to ke bêta na lubumbashi, ndenge mo to bêta place nyos tout musique et même je ça rapototé. Place tout musique et même biso to ke na biso bêta. Nazo beta nga na complexité pour X à beta qui Y à beta qui tenga na beta pour nga fona beta. Ouais. Félicitations, je sais pas qu'elle est au Simba, elle a très bien. C'est nzamba za côté na biso. Pourquoi depuis qu'elle a trop direct? Surtout ceux qui montent au simité au faux silica, faux fina. Pour na mutema mukuse. Ce n'est pas que depuis qu'elle a asthmatique, c'est vrai? Oui. Ah ouais. Après. Depuis après la maladie c'est vrai? C'est Wande à Lukuta. Allez Lukuta. Ouais, à Lukuta. Pourquoi ça va trop direct? Même dans la courageur, Koloba Makambo. Mais dans le bas, il faut dans le bas. Voilà.
loba kena bima na mibeko ya l'état voilà mais sona bimi na mibeko ya l'état te voilà na obanga poani pourquoi fona banga mutu lokola nga ana makila na mai lokola so s'agit de loba photo loba voilà c'est ça la vie mais lelo tomoni tozalana tomoni disque moi bimi nzembo bimi oyo bazoko insulté vie na yo faire gola na mowei oyo akufaki na robake gigola landa bango tomoni muze oyo pe orakade ozongisaki ye na nzela mais tomoni lokola yoki oyo tazofinga o petro tomoni susu abimisi nzembo na kombo ya gigola nayebi te pression ekozala ndeni eza bamakambo ya tokosese kolobaka te eza déplorable pour la musique na biso ya Congo eza déplorable certes clash ekozala na kati ya musique mais faut pas kotushaka bafamille nga naloba yango ere nyonso nga ata likambo ya famille ya motu moko ebimi ata motu wana toyokanaka te nakokota te mpona oprétendre ke eza makambo privé ya famille ya bato mais soki bato bakokontinue na bango kosala makambo bongo toza mpe na concert opesa te parce que bato yango so opesi mwa baconcert baleki so bafingi bino toza so na concert opesa te toza kaka na baacte sikoyo ya kosala ya pas de conseil mais toza na baanga oyo nyonso kaka leka afinga so tokutani na mbiscade on a des actes à faire on n'a pas encore de conseils à donner pour le moment na concert opesa te j'ai que des actes à poser so ofingi nga gratuitement jour tokutana j'ai des actes à poser point barre lelo tomona faire egola na oyo rasone bakoyokana te mais ozalaka na faire egola kaka na oyo rasone je sais pas impression na makambo to message na yo natikala omona ata jour moko te le padre aleki na tv alobi kaka na problème personnel na le roi de la forêt mpe no aleki na tv te alobi aka na problème personnel moko na le padre comprendre biso oyo tokolinga famille wenge eza famille suka bomona na bino kaka le padre mpe na le roi de la forêt en plus peut-être ekozala guerre ya bafane biso tokokota makambo ya guerre ya bafanatique te parce que guerre yango mpe fe ezala mpo beauté ya musique congolaise ya ngwana nanu motu moko te entre bango alobi ke nga fona cuba intel mbeli fona sala boye non namoni te jour nde namona naoya oloba mais lokola non namoni te voilà to confondre guerre ya bafanatique te na guerre ya baleader boye voilà parce que chaque fan azo défendre leader na ye chaque fan azo défendre leader na ye voilà eza mpe beauté ya musique congolaise yango wana depuis la nuit des temps ezalaka bon parce que tozapi basurprise na concert le 21 décembre le 21 janvier le 21 janvier oui nalingi plus eza le 21 février le 21 février na kati ya alhambra naosala appel nde mingi pa bandeko na nga ya wenge oyo tobetana bango série moko voilà eosalanga bien so eza fête na nga eosalanga bien so namoni bango proposition ndeti banani oyo peut-être proposition par exemple café room elo nde nao regrette café aza na londres oyo moto oka café room so aza jour wana kitoko fort fabrigas déjà ozala na ye déjà fabrigas ozala y a pas de souci na bibato nyonso oyo toleka na bango na bon moment ndenge nasalaki robinio nde tomonaki hérité azalaki na concert na ye mpoza na mposa ezala bongo te ngai nalandaka bato te nabi te kasi eza bilo nazobeta mpona nani master na biso wana te naobeta mpona ye te ngai naobeta mpona nga nazobeta mpona ye te ngai nabeta mpona nga mpona nini nabeta epuis nde naobeta boye na concert moko référence te oyo naotala te naotala concert moko référence te naza na makambo na ngai nde naomonelela vision na ngai non apresaki concert ya Robinio nani ya Robinio nalobaki boye nakobanda kokritike baconcert ya bato mokolo ngai naobeta te ndenge omonelaki namonaki te nalingi mpona nga mpe koyeba te ezotala nga mpe te
ata na ndote koyaka pe te nakoyebaka nanga pe te nalingi pe te namoni te natali te nayebi makambo wana te nayebi yango te otala yango te te conseil ezalaki ya robino wa oyo robino abeta na poto nayebi nanga te nyonso baposa bato bwana bongi nyonso baza na concert na bato toleka na bango bon moment ye mpe boyemba na ye no robino toleka na bango babon ye mpe boyemba na eti ye nakomprendre te nakomprendre te nakomprendre nanga te me boyemba na nansi na yango nakomprendre nanga makambo te so ewuti wapi zoyeba te ninga nazokomprendre nanga te nazoyeba pe te soki ozali invité te nazoyeba kutu te ndenge aza na posa azala bafani baza na posa azala est ce que bafani bakomprendre onde mpe bango bakomprendre na bango mpe te onde mpe bazolinga mpe te bazokomprendre rien ouais c'est bien etali oyo te ata azangi mpe te nga nazoyeba kutu te nazoyeba kutu soki ntongo baparole batekela bino banzembo bosinyaka bacontrat to ezalaka nzembo apesa deplique ekopesa moninga mosusu toyebi te bango moko ya baparole yango nayebaka te so ezalaka nini aoyo apesa nzembo akepesa mpe kuna voila bacréa badésordre inutile soki tomona lo banzembo ebele kotuta na robino na Fabregas eza badésordre moko inutile na robino nazoyeba olanda moninga azolanda moninga baketangaka na bacommentaire moyibi aza le voleur mannequin le voleur mannequin robino mannequin nga natai koma motu te yobi bato bazowela banzembo nga nayebi kende ka na bacommentaire yo keka na bacommentaire tala natala pa robino natala pa kende ka moyeka so banzembo bango ezobeta yo bandaka kotala na se okokanga moyibi bafane bango mo bayebi moyibi nga te yo so okeka kotanga kaka yo bomona le voleur mannequin yo keka kotala yo moko omona yango nomoni nga assassin nasalaki yango nga moko nzembo na nga moko sans parolier parolier bozotala nga oyo emoni ke ye moto ayembaka assassin aleka aloba soko kosi bakangi yo na nzembo na nga moni assassin nga mo moto botutana na nzembo moko boye nayamba ope na émission parolier moko boye atindela bapreme baerreur ozosala makri mpe arrive na yo te nga ayembaka te nga na voleur mannequin te nga natikelaka nanga Fabregas nga nayembaka te nga na voleur mannequin te ezalaki nzembo épave nga nayembaka monike nga nayembaka te mais voleur mannequin nga natiki te nga natiki ezalaka nzembo ya parolier eza nzembo kitoko vrai chant si épave yango yango mikolo ozokoma na tv tokoma obanga oyemba banzembo voleur mannequin azaka na registreur kaka so ozaka na émission tous les musiciens bokeba na banzembo na bino ya sika na koyembaka mpo reke eza le voleur mannequin le voleur mannequin anzunzu moi bakonyo ezopelo bakolande na chaîne na bakonya moto assassin azwango nazongi so na selile nanga kalamu place bangungi yango tozobanga nana banzembo mwa sika nazobanga oyemba parce que le voleur mannequin rek eza ti tosa émission bo asatiaki deya rek aosilaka na yemba ya sika et puis le voleur mannequin nzunza so azoyemba nzembo na otyelango mpe esprit atyelango mpe esprit yo kasi fo bakanga le voleur mannequin lelo naokende na ndula Fabregas mpona sola neno mpona makambo le voleur mannequin naokende mpe pa nani Beckham nakutana ye mpe nasolola na ye
En tout cas, faut ça syndicat moi il y a biso ba artiste, il y a sikoyo. En tout cas, vous les voler mannequin, faut tout passer carton rouge à permanent. Voilà. Merci Déplique. Et puis, on voulait faire Beckham face à Nandoule Nanga. Voilà. Pas y mbelanga nzembo moko on a mona azoyemba boye na âge non eza Robinho nakenda na âge oyo eza ya Robinho Robinho asala wana nayebi te. En tout cas Beckham baza besoin na ye mpona nzembo. En tout cas Beckham Beckham aza garçon moko très doux, très poli, et puis invité kinga na album na ye tout ça que loko mwana ya na moni loko nazo bengisa maestro. En tout cas ça bien maestro ya na sengi vraiment aux accompagner na Beckham no ça biso bien ayembelanga pena nzembo wana live nona posa pena dona savourer nzembo wana sala nga bien nzembo ça peut bien batadi ça qui ça en tout cas vous avez dans les bons termes sur la vie oui wana no mais ça peut bien depuis na mo ba ndinga no bele baza bozotika bango trop boyembi na bango batadi ça a un grand esprit olanda mama te na akosan sortir parmi bateau non pas un grand esprit tout le monde misé bazongisa plus ba tout le monde qui ramaki Bill Clinton ami bato bela memaki na bango poto mais le roi de la forêt na monaki na TV alobi bana ne nyonso bazonga ouais azonga orchestre te bazonga ye mo acha bango poids bazonga bato ouais non orchestre non mais ngana bino ko za grand esprit tade de Montsiki la grande esprit là il fallait ba limbonda bazala non on dit rater visa na rater visa alimbonda non maman nazaka na dernier jour arrête voilà OK bazana bango et ça peut bien le so monique depuis parmi ba courage aux dans le lot ba ko ba poto mais depuis parmi ba collègue na yo peut ba aux occasions ya komona so Europe te ça la ça on a bango eza na télé boye te po webika interprétation eza moi genre faut nana respecter bango na yo salon ya matala il y a des gens au bazo mema bato on lobby mutona koma moumbu na ye et comme que par exemple na pese exemple habite que na mema tade ou même par exemple tade jour sur qui problème yo comme ce qu'on a même ka poto bamsu ba osa ba même ba ngasko na linga bongo so salisi muninga salisa muninga pour so salisi c'est fini mais o salisa muninga te peut comme nyongo te salisi muninga donc yo comme c'est esclave à vie non so ka gafé moi muke ba son c'est la image on a voyagé ezaki yo te mais non donc ceux qui yo pesa nga ka mai donc c'est ko boa ki la nga so inandi makaka ezana batu oyo baza komemaka bato bapoto na matala na bamona ke ya memaki asko nazala makambo wana te yo za maman te arrivé peut-être mutumo boyo kana te azoluka boyo kana te mais anuir yo azu orchestre mobimba to azu ba tout oyo peut-être yo chaka motema c'est déjà na kati orchestre na nga ouais comment déjà ba misanga ba kenda belé les arabes tous aramabe comment on a montré peut-être depuis comme ça les questions moi yemba côté alingali déjà ngale ya makambo wana déjà ngamoko nono na déplique na michaka nono ngamoko musicien bunda pe na ndenge no koma pe lokwa déplique michaka bango peut-être to ko ba ni génération na bino na yem na mwana te ngato junga musicien je m'en fous tala toza na mboka ya musique so ba zio a obimisa z toi na mboka na biso tolonga pas les rois de la forêt monter ba catholique baza na beaucoup longo na bino bato baoya na bango na ba makambo wana nga utso zinga musicien la lobisu na TV osala posa bonus na baksa bonus ona obien yana bato zuzu po chauffer ce comme tout otindi ce orchestre mobimba abo mema bato na soir tu au charge syndrome nini bon que tout ça te fait comment tant que aux aranafa aux attends sur là peut-être sur la minga mona si to sur là lo misene moka qui pas héritier tena ima kamwa pardon ya ti pardon na bolanga
badanse sine bakata te nayebi makambo wana te na wana na bafanatiki ye moto azoloba ngana te naboyi na nga yaya pardon te natuni kaka na bon ça va problème ya te na timi wata eza yanga eza yanga te Villa Nova yanga te camarade non c'est luka bango te pas nalingi makambo mama na ngai na boyi bato basilika pamba tala pardon na boyi na nga ngai te leke tsuku tazobimisa makambo mais shokaka nayebi makambo wana te tikala beta concert na nga le 21 na boyi na nga elei makasi pardon makambo te ça de France pardon aya pardon pena pardon sono tuloni te so bakestion eza te nayemba ya beta palala pardon yaya pardon nazoprépare concert nanga pardon stade de France ozala te nayebi makambo wana te pardon yo ne bebe nanga yo ne chéri yo ne bebe nanga ye yo ale bebe nanga ye simbalinganga o babetela benwilie bamelodi sensible yo lolololololo chéri amemaganga nalo nazobelaka ye delo amemaganga alo nazobelaka ye delo lonalo lolonalo chéri asobelaka donc le 21 février à l'endroit de Paris boya ebele abengisi bavrai fan nyonso boya vraiment ebele tokosepela tokosala musique vraiment banzele ya bien bajo ya bien baya vraiment ebele leke ekosala bien quoi si ça va bien so zamba permettre de biso tosala wana ezala kitoko parce que le 21 février vous allez belé pour nous soutenir des plics Pomba ça veut dire que félicitations d'abord merci beaucoup au sala pesa mamba bien merci on va porter parole ne belé il a porté amener ya mundi gilit on a porté gilit gilit le ngi ça le nga poto il faut sambela pour des plics non Daddy boni Daddy 20 ans na poche mikate ya wenzi gendarmerie tokaki abelaki olingo biaye nga nalia motu tokaki abele makasi yango dadi aza mfianda kapa amfianda kapa yatoko j'espère wazanga te Daddy wa mama male yaniki dondi mama le ye moto ayebi makambo wana na deko tshuli bango bato bayebi après mission funa posé na bango na somme voilà yimbelanga nzembo mwana alingaka tembe na tembi so cocktail oyo ozala jour wana na ndungu wana bato en tout cas le 21 février bato bazanga te baya vraiment le 21 février ozala danger mbanda uti na ye Paris ye tembe na tembe ngape na uti na nga lufu tembe na tembe meto kutani na boite o tembe na tembe affrontement ya somo mbanda tieli nga kabelo ngape na tieli ye synthétique o bamibenga basia mabala bafinga biso bachele biso na bango banani balelisaka baninga e biso masali bala lekanonga na kitoko tembe na tembe nga pe nsima na nga champion
lelo libeba lelo kola boite na ba client ba DJ na ba tembela tembe mayo yo 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 tembela tembe tembela tembe yo Christian Mokwa tembela tembe tembela tembe Les représentants, c'est voilà les gars. musique c'est pas cocktail les ça Les représentants. Dagobeta tout Besanga moto nzotono nzotono na ezalaka fragile pana yo bebe seka moke bomanga nelenge non allez seka moke vrai chéri Yoza vrai momi bese moke mina moke vrai jo est-ce que yozalaka na vrai chéri vrai jo chiba swe j'en sais tela dans la bolingo yo sokotiki kana kona na bolingo na la kubala yawala Champagne, dites-moi la champagne. Hein? Mitterrand Champagne. est-ce que médicament m'intéresse Mais depuis quand tu dis le 21 février, là vous avez avoir besoin de service. Cocktail. Cocktail, non, ben ça va vrai chéri tout, ma vraie joie à pas. Tout le monde a bien mis les sons. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Na lobi pena fona fête na baibanga. Na baibanga. Donc dans senga batu vraiment baibelé le 21 février, ba zo ba cocktail. Et puis pardon. Namna ki vidéo moko ya tala kuna nebo au travail ne pena woni musika maison mère. Oh na yolo na Diego. État de santé na ye. To éviter boluka boye ba ezanini. Ba ngapena mona na ba réseaux sociaux fallait normalement pena leka. Moi depuis ka ke kuna ndao. Te normalement ngape fina leka na pena na boulot. Voilà. Mais c'est que vous avez na veille on était encore mona non c'est ngaka les rois de la forêt. Yoza vient na biso, vient na biso nyonso. Soki totala kaka mabe te totala peka bakota bolamu so pena wenge staff eko sangana po ba lukela Diego atango so na biso pe ba artiste ba Lobeso Fabregas to longola nanu ba ego na biso to longoli ba ego na biso nyonso Héritier Fabregas Déplique Miel nani susu Brigade Cappuccino. Voilà, donc, namona cappuccino à lekaki. Cappuccino namona lekaki et ça la bien. Ngamope, j'en fais partie. Faut pena beta tour kuna natalae. Voilà, et ça la bien. Ça santé a commis, je sais pas ça. Voilà, ça la bien. Tu vois comme un problème lobby. Dans c'est on ça la tout pena na leka. Au soulever point moi ya bien. On ça pena tout na beta tour. Ouais. Merci de plus que pour battre comme déjà vers profiter na pesa et ça l'a bien pesé na mon événement na au penza so bana wenge baye et ça la kitoko penza o yemana bango to retrouver sous mingi kaka promo ya makasi surtout merci ka ba bien message no pas fiche na nini na na ochango na émission o cha biso ta fiche et c'est to sengi en pleine émission ça l'a bien. Na profiter na pesa Christian Mokwa FMI Bambo Tebele. RK référence Kabelo Bambo Tebele boss Mayu Kaibukila Bambo Tebele na pesa Rigoba tout très intelligent Paul Mwamba papa social Bouza Louvande Nanu Nzongo Zalaka na bali boso contrôler makambo tout contrôler ba faire tout na pesa R Ramsès Bambo Tebele DG Serge Seswindanda Mémoire d'un éléphant, Bambo Tebele, Olivia Horton, Bambo Tebele, Mi Dondi de Bundes, Bambo Tebele, Dani Den de Real de Madrid, vient dans la pêche Bambo Tebele, Christian Kadima, Blanchard Kabanga, Christelle Blanchot, on a pêché Bambo Tebele, Hervé Kifema. Christelle Blanchot. Azali. Oh, le directeur Roland Kachantal, Patrick Ebacha, on a pêché Bambo Tebele, Andiris Labière, on a pêché Bambo Tebele. Ebele donc toujours préparé générique mon calamité to bimsa na ba janvier donc tolingi ba tout trop le 21
février tozosenga vraiment bato baya savourer la bonne musique avec des plaques pour maniaspora ya bosomba ba billet quand nde toba ba billet za déjà en ligne so boke na page nanga bobeti des plaques pomba officiel bomona ba lien ya billet eza bosomba po boya yoka ba mitera champagne boyoka ba représentant boyoka ba mystère boyoka ba chéri coco boyoka ba renard boyoka ba palala boyoka ba hymne national donc boyoka chanson du moment assassin boyoka vraiment assassin et resala bien que vive la fête que vive la musique quand est le bara musique. Voilà, merci Pomba Lipik. Merci. Félicitations Penza parce que banze mono le loti o yema na wenge et garder ka game nango ba do yo kango. Donc aza fana banze mono belé. Merci. Yo yebi Penza yanga yo vraiment merci vraiment. Ni na moment déjà tant na mona ki affiche à le 21 février et celle qui nga Penza bien Penza faut assumer. Ouais. Nakata Alhambra. Voilà. Merci na. Merci beaucoup. Malgré nous aurons évité. Tu n'as pas dit. Pour bang makam. Tout na lelo na concert ya Fabregas, Maître Fabregas, le 8 novembre avec l'artiste Gilles Piana na Radisson Hotel na Brazzaville Tozalana. Là oui na pêché Mbote, déjà vous tout le monde avec tout. Maintenant il Rabino, vous allez toujours brancher na Congo Liziba TV, vous partagez, vous aimez l'émission et ça va très bien. Merci ma caméra d'Agibomo Olivier Ilunga, na pêché Mbote, merci. Merci. Ensemble de tout quoi. Danser. Ah, yo après traite. Yo. Ah. Maman poto. Kuna liape. Batwala zo bimanga zo liape. Nalo bana pomba. Nalo tutu musika. Nalo betiko ngafuna liape. Ya danger. Funa lia. Il faut ngana lia mbongo. Funa boule. Funa boulot lia. Il faut ngana lia mbongo. Funa lia ata yo moko. Lelo penado. Mais la mélie champagne quand même, merci. Voilà, merci. Tu vois Mbalasima. Au revoir. Merci. Tongo Liziba TV, pour plus d'actualité, abonnez-vous.